Matondo na bande ko balandi mboto mabota mabino 6 avril 1921 6 avril 2021 100 ans uta mfumu kimbangu atelemaka bandaka bongo musala to etumba ya lobiko ya loposo moindo lelo biso liboso na bino biso to meseni koloba soko bilili bize to kolingaka penza kotia bize uzeute nesongi nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola pe bongo bangunza yonso ya religion africaine bakanisa ki lisusu mokolo wana ya bobandi mosala ya mfumu kimbangu kasi sika wana ezalaki bongo na mongo Congo siège social ya religion africaine pa ikani ba délégation biutaki bipai na tina ko ya lisusu kokanisa mokolo yango kasi nesongi nzina mfumu kusukia muzala mpanda na ngola batuna kimituna est-ce que sengi bato babina est-ce que sengi bato bakembela est-ce que sengi lisolo wana beta malisusu na bolembeseke to eze mokolo ya kokanisa mokolo ya réflexion 100 ans après mfumu kimbangu atelemaki po ya lobiko ya loposo moindo Edui Mobuto Mibukama 100 ans. Est-ce que sango ya mfumu kimbangu ya mbami epa ya baindo? Sango ya mfumu kimbangu yokami pe to sami epa ya baindo. Biso to meseni koloba soko bilili bizeto ngaka kotia bize uzeute. Soko to zeko beta nkota yoko na bande kona biso bazene tenialogie. Tolanda na ino milulu mina miabokanisi bongo 100 ans uta mfumu kimbangu wa bandaka mosala na mboka nkamba tolanda na magia rogi boni makambo malekaki kuna na mongoko social et religion africaine 1921-2021 100 ans uta mfumu kimbangu abomobandaka mosala yambo na ino ba impression na bino mokonzi matondo mingi na likonzi ya kama ya bebu esengo mpe sai mpona komonisa bileko ya ebandeli lisusu ya kosala kasi ya motuya ezali kama na mibu ekoki sango ya mfumu
Kimbangu bayino mpe bana ya Congo bayebi yango malamu ndeko wana ezali biso na motema kasi komona koya ya bato matondo. Question ya curiosité, mais le 6 c'est le cas du Mokolo. Pour nini décalage ya pour ça le malelo blessé stratégique kaka ya tumbato eza na ba raison d'ordre spirituel. Matondo mingi ezali na ba raison spirituelle, raison ya molimo papa te. Lobi le 6 ezalaki Mokolo oyo bango asali ikamusi. Kasi le 7 avril ezalaki Mokolo bato bayaka oyo bato bayokaki sango te na nkamba kubanga te yango toza lelo le 7 bato bayaki bango batelemaki lobi kasi lelo eza mokolo bato bayesu po bayoka nsima ya mibu kama ya etumba mpe ya bilanga ya kulusi nsima na yango nini tokobikela mpe tobilengela nsima ya bilenge kati eza na esengo makasi pamba te na mokama ya mibu mokili eza kolakisa ete ezali kozonga na esika oyo etungelaki na bilembo na yango ya makasi Kimbangu baza bazwi mbende ya bokonzi bilembo na yango bafarao bazongi na botosi nyonso oyo tosengeli na yango mpona bino biso bana na bino na se ya lotoma ya bangunza banso tosengi na bino soki bokoki kozwa bisika ya boye.
ya solo tozali na bainvite na biso ntango mosusu na lokota na biso bayoki te maeto limboli nde wana tokomeka na lokota oyo bango balingaka kotalisa bango. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et distingués invités, aujourd'hui 7 avril 2021, nous sommes réunis ici au temple, siège de la religion africaine, Vuvamu, pour commémorer le 100e anniversaire, pour dire mieux les centenaires depuis que notre Seigneur et Sauveur Fumu Kimbangu avait amorcé l'œuvre salvatrice pour la libération et la réhabilitation de l'homme noir. C'était le 6 avril 1921. Et d'autre part, nous sommes réunis ici pour célébrer le 26e anniversaire depuis que cette même œuvre de 1921 a été parachevée par son continuateur, je cite, Fumungusu Kiambu Nzalampanda Nangola Nelson Ganzila, qui est le chef spirituel. Je disais que Fumungusu Kiambu Nzalampanda Nangola Nelson Ganzila est le chef spirituel, le représentant légal, le président de tous les Bangunza, les rénovateurs de la religion africaine. C'est ainsi qu'au nom de tous les Bangunza et au nom de toutes les confessions religieuses réunies en ce temple, nous vous souhaitons la bienvenue. Matondo et merci pour la bino bateau au Sipelaran Kotawana. Balongo ke Yenge Vantoto Yenge Vantoto Yenge Zulu Batata la mama Kambate Kienwe. Maitoyeni na mokolo mwalelo pote mokili ezali kozela bavutuka bongele meso toyokaki nzembo awa balobi mabinda mene na lubindulamo balongo nke mutakobindula ngo nesonga nzila bongele meso ya solo tokosika esika na botosi epai ya nensonga nzila. Balongo ke muna kitu kabanza na mpanda ikiteleke nambu bamona na tondo mingi na tata mokeli ya bikela mobiso bayi bapesi biso lisusu ntango pepena oete na mokolo mwa lelo nkandu ya bosukisi sanza ya sambo na manaka na biso mibu mokama na tuku misato na mibale oyo ebalani na manaka ya bapaya
Mwasango sende mine migu koto ibale na tuko mibale na moko wapi ezali biso kopundola bongo mikama ya mibu buta etelemaki bongo kumukimbangu yambo ya kokoba kozongisa matondo epai ya tata mokeli obikela mobiso mpona mokolo mwa lelo nkandu oyo ezali mwa misato kolandela poso bapaya totelemi nano yambo banso mpona kobanza ya biso ngangunza autoki kotika biso wana tokanisi ngangunza kanza mena kinkela mato matondo mingi na tata mokeli obikela mobiso baye balingaki lisusu mokolo mwa lelo tokutana mpe tosangana lokola boye bakobatelaka biso mokolo na mokolo muta eyaka biso na mokili te lelo oyo kino ekozonga biso na mokili ya molimo matondo mingi na bakoko na biso mpe bayebanso balekelaki biso liboso kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki lobi babatelaki baboti na biso bango babateli mpe biso mpe na ntango na biso tobatela bayeya biso matondo mingi na balongo na biso banso makilama bango masopamaki mpo ete biso tozwa bonsomi soki tokomona bonsomi bango te nde wana tokoba etumba bango bazala ndakisa mpona biso wana eyamba balongo banso mwa lelo simingi matondo na bango mei kumukimbangu bandimaki konyokoma mibu tuku misatu mpo biso bayindo tozwa molobeli epai ya tata mokeli kasi yambo baya konyokwama bandimaka nanu oya kaka mpona koya wana biso tokoloba tozalaki bawei soki bango baya te pole ezali te botata mokeli mpe ezali te bowumbu kaka nde lingai kokoba konyokola biso yambo ya masolo maso longonia mpe maboko mpona bango solo filikimbano bokoki na makulu oyo ezali mbele oyo ezali mbele oyo ezali mbele matende nsima ya bokokisi mokama ya mibu 100 ans wuta wana na mboka ngombe kintsuka kumukimbangu babikisaki nengwa ya tondo mpe bango bazongaki na nkamba sango etambolaki na biteni mpe kino loposo pembe bayaki kokanga kumukimbangu na mokolo oyo elandaki 11 to 12 nsima ya mopesi masakoli ya manaka ya lobiko ya biso bayindo tata ndengwa lelo ezali mwasambo le 7 avril tokalisa ngona le 7 avril 1921 po lelo 100 ans eza pasi mpo moto akokisa 100 ans bato basukaka na banona batapreve te bongo kasi sango ya kumukimbangu kotelema na bango esali 100 ans kongo oyo kumukimbangu bayelaki pourcentage ya bayebani kumukimbangu eza na boni
Pour le Maïmaleka qui le sait. Pour le Maïmaleka qui le sait. Nde wana ekosolola biso masolo lelo toza kosolola mbaa mosusu na kozala kotelema mbaa mosusu ya kovanda po ntango biso tolobaka mpumuki mbango mobikisi na biso ebele ya bato oyo mondele ayaki kokonza balingi kondima yango te mpona nini bandimi te mpo bayebanso ya génération oyo tozali ezali génération oyo elandi bakendeki kotanga bitelo ya bapaya lokola modele na bango kuna na etelo ya bapaya esika bakendeki kobongisa ndakisa ya kolanda bayebanso batangi bitelo ya bapaya bazali bikama monene mpona bomoi ya bayindo soki tolobi na lopoto oyo nyonso abengamaka intellectuel na système ya etelo ya bapaya dans l'école étrangère azali danger monene mpona bomoi ya ye moko mpe ya bazalaki na ye biteni nyonso ya molongo mokili mobimba bayebanso bakendeke kotanga bitelo ya bapaya mpe bazweli yango batitre bazali danger monene mpona bomoi na bango. Alors lokola batiaka bango lokola modele oyo mboka elanda peuple elanda tala esika wapi bozoba ezwaka esika bato batiki mayele balandi bozoba ndenge nini bokoki kondima bino moko Yesu sango na ye eye awa na 1485 na koya ya premier missionnaire ndenge nini bato na mituna bango bakoki koloba ete sango mutila ye nango nde kozongisa biso relation na Nzambe alors que tango ye mundela ye nanu te na 1480 premier missionnaire wana 1485 tolobani biso bayindo bomoi tozalaki na yango ezalaki bomoi ya satana to ya tata mokeli tobalaka te tobotaka te mpo ye mundela ya kokuta biso mpo tozalaki kovivre siko natuna bino motuna antilope baantilope oyo bavivaka na Nzambe na basimbriki bango nyonso bakelele bangumbi bango nyonso banyamo baza na Nzambe bayebi clinique vétérinaire te ce qui veut dire bazwi modernisation ya mundele wana te soi-disant de modernité mais bazovivre ti lelo vi wana bomoi wana eza satanique to ezali bomoi moko ya botata mokele ya botata mokele mais tokolo to azovivre vi satanique eza oyo batie na zo parce que azangi liberté akolia na posa na ye te bakolesa ye biloko na oyo alotela ndoto te kasi nyama oyo aza na zamba aza na bomoi ya tata mokeli yango baantilope banda babanda ti lelo basila to bazalaka kaka balion basila to bazalaka kaka baleopard basila to bazalaka kaka entre-temps baleopard baliaka misuni me bazoka kosilisa baantilope te omoni banguma bamelaka banyama na bandeke mekelela botaka na kati ya zamba kuna bakoki mpe komona ye te na banyamo baliaka misuni te aboti mpe bana na ye abombi mpe maki na ye na kati ya zamba donc na bomoi na bango wana eza kotata mokeli mobimba wana kopema na poumon artificiel donc poumon ya yo te eza moi na yo te ndenge moko mutu bate oxygène
D'ailleurs, si on a un oxygène, il y a un danger. Kalata Dingakene. On a dit que Pema les a yété. Pema ya malonga, ya yomoko. Alors, ceux qui n'ont qu'un quota aux olobeza ya yoté. Et ça, c'est comment tu peux yo? Le quota kako aux olobawana. Soko soso, ça passe. Parce que le nom a dit science sans conscience, ruine de l'âme. Balobi dans le côté. Mais il y a science sans conscience, c'est l'ingénieur Kolobani. Science est aboyée. Quand on va chercher quand on a la conscience, on a la collègue, coéquipier. Donc, mon ninga na yo, on va faire la même chose. Donc, ce qui science wana ezangi yo na kati. Ce qui mayele wana yo zana ngote na kati yo zali ya kokufa po mayele wana ezaya yote. Omoni yango ezosala ete biso bayindo tozo pratiquer science sans conscience. Parce que biye tozo salela toza na kati na yango te. Siko tata mokeli akeli biloko nyonso ya keleli biso. Aji biso bato mwinda apesi biso biloko yango eza ya biso. Bongo. Siko tosalela badiama or, cuivre, zinc, manganèse, coltan, nyonso banzete nyonso milona biloko nyonso tata mokeli aji notice na mode d'emploi ake kotikela bamindele. Hein? Parce que ce que sombi qui c'est un mode d'emploi, moi pour ça il a besoin de. Ce que sombi apparaît un notice, n'est pas pour utiliser là, ce qui notice sont les athées. C'est n'est pas pour ça il a besoin de. Et comme il a besoin de qui n'a pas nayo. Alors ce qui t'attend mon qu'il a besoin d'une notice, na mode d'emploi, c'est pas banindé. Les bilans qu'on y a sauté aux n'a pas na biso. Alors ce qui a fait une notice, c'est pas banindé. C'est que bilans qu'on les a, biso c'est banindé. C'est quoi ça en Afrique quoi? Tommy, tu n'as pas fait? Hein? Et nous, comment on a fait? Notice, tu peux mettre en manango. Vous avez Wangila. Wangila. Vous avez Sésame. Sésame. Au moins, si vous avez modèle apprécié en combo sésame, le col a apprécié en combo sésame, et ça ne dit pas que c'est vous. Ils sont wandi la somme appréciée en cas, ils ont des calanjos. Hein? La bama boka, n'engwatolo, ils ont bimate, apprécié moana, bongo, ils sont tolé. Wangi la balambi to banyolo si biso na passe mais soto ke koye ko la sésame ba ko saisonner yango na farine ya mapa oya bengi yango sésame. Donc utilisation et bongo ni kaka partir ya kombo biso wangi la toyebi mabomba mina wetonga kanzoto sésame pona ye ba saisonner likolo ya mapa tala esika kaka oyo tozela ba prénom. Pour Sésame, les amis prénom ya Wangila. Wangila a vu prénom Sésame. Le coup la mutabota mi Congo matadi, va pesier prénom Pierre. A qui qui matadi na ya comme Pierre. Et si, mayele ya qui matadi ça venu. Et Bungi, a quelque chose la Pierre. Oh le yelo pas qu'on est battu sur Pierre va ça la kanamoni. Omoni, mais biso na matadi na libanga toyebi mabomba mi ebele. Soki batuni yo Pierre basalaka nangoni. Mosusu kutu Pierre wana kaka nde bazobenga ye monsieur Pierre yaka ye ayebi kaka Pierre ezalaka kombo ya moto. Ndoka Pierre eza libanga. Bozomona. Donc malamu babenga yo mbuta libanga to mbuta tadi. Quand Rozoya yomoko ebite na zali libanga, esika nyonso bakende kotia la mosala ya kilibanga.
Maintenant, on va comme monsieur Pierre, aujourd'hui, il y a un yukulu. Au lieu d'une éloque pour ça, donc, comme il y a Pierre, et ça n'a tina te paille là, parce que comme il y a du banga, totali, déjà la tina et paille. Baboti bapaye sur Congo, tadi, to libanga, bikondi, simbanga. Omoni. Balongo ke. Wana, masolo wana, elingisa biso le 7. Biso bayindo. Na likambo etali nanu bamobikisi. Neza fongo. Nanu mobikisi pe mobikisi ayaka na tango nini. Pona nini bato bakozwa mobikisi. Lolenge tata mokeli akeleli mokili. Mokili nyonso eza na maboko pe na bokambeli na ye moko tata mokeli. Ndenge aza kokamba mokili yango akeli bato na balokoso na bango. Bolanda masolo na biso na bokebi malamu. Po basusu bazozela Fumukimbangu asalaki be azalaki pointeur. Lelo ezaki pointeur te na HB. Lelo Fumukimbangu mobikisi ya bayindo. 100 ans après, si Mayamivu Mokama sango ya Fumukimbangu ekomi neteni ni. Et Fumukimbangu alobi na biso tosala ni. Bongo toyeba. Si nous avons fait un peu de 100 ans, biso soki tobini 100 ans, tolobi pour tozwi mitindo boye. Alors, ok. Tata mokeli akeli mokili. Bato na loposo na bango. Na tango tata mokeli akeli bato na loposo na bango, esengeli na chaque loposo tata mokeli pe a se présenter. Azala. Atako konzi na kati ya ndako. Tata na nengwa to na bana banengwa mibale to misato lokola biso toza na bango nde batangani wana soki totie bango nengwa na ndako na ye me nengwa tokosolola na bango selo ndako na ye na bana oyo ya ye biye na kotia na kati ya ndako na ndako yango wana ezali ya nengwa na bana na ye. Kasi epai na ngai biye kozala epai na ngai wana ezali ya bana nyonso. Bongo. Kasi na ndako mwana na bana na ndako na bango ya nengwa na bango. Me bana nyonso ya ngai. Bongo. Bona na malamu. Est-ce que bano po baza bana na nga baza autorisé ya kokota na ba chambre à coucher ya banengwa na bango nyonso misa mwana ya kokota na chambre à coucher ezali kaka na chambre à coucher oyo mama na ye deja azawa bongo ye nde akokota na chambre à coucher ya mama na bango donc tatako biso nyonso towuti na tata moko tata mokeli moko kasi lokola bakaboli biso na balokoso bato na bato bazali na ba représentation na bango pe baza na intérêt na bango ya vivre. Alors tata mokeli achaki pe bato na bato bazala pe na lolenge na biloko na bango. Banso bakendeki kosambela banzambe ya bapaya. Banso kolongola te bamonaki tata mokeli atindelaki bango molamusi bango na pongi. Bana Israël baza umbu na Egypte. Basambeli nzambe ya Egypte. Me bamonaki nini na ngambo na bango moko bana Israël. Nde sika Moïse abimelaki mpona koteya bango. Bongo na ngambo ya Barabe Mahoma abimelaki na ngambo nini. Bongo pa baasiatique Buda abimelaki wana. Siko ndenge nini biso bayindo tokoki kosala exception biso baye kokolonize biso baesclavagize biso bongo biso tozanga oyo akobimela na loposo na biso ekozala te
Alors, le plus profond ya secret ya christianisme eza pa bamindele. La chambre à coucher na bango tokokota te. Le plus profond secret ya islam eza pa barabe. Secret tokokota te. Le plus profond ya secret ya bouddhisme eza pa na bango. Alors, quand on nyonso bayaki pa na biso, balongoke tango nyonso bayaki epai na biso boyebaka batiki mabele na bango bayepa na biso mpo na intere na biso te kasi mpo na intere na bango. Alors nyonso bakoyela biso mpuku akanisaki moto alingaka ye mingi ake kosombela ye mwamba aye na mona ndako. Me kombo ya mwamba ngo babengaka nini? Liwa ya mpuku bongo. Me tangu bayaka na yango liwa ya mpuku mpuku ayebaka te eza liwa na ye suka na yango soki ale akufi. Moto ake kosimba potopoto po azwa bapambo alesa mbisi. Mais soit disant na bolingo ya mbisi akotisi pambu na kati ya ndobo. Ake kosala singa oyo ekosimba ndobo oyo emonanaka te na mai. Mbisi azoya amoni pambu. Balongoke mbisi amoni pambu bilei yaliaka yango wana soka ale pambu wana mbisi asukaka wana na nzungu boyebi eloko ezangaka mbisi koyeba yango wana bomibetela maboko. Boza maele soki bato lelo batie misala basepeli le 6 avril te kasi tokopesa nano longonya na mokonzi ya mboka mpe asengaki le 6 avril batia yango na manaka journée chômée de paye mokonzi ya mboka moko na kambo. Matin. Alors, tango yango tondimela mfumuki mbangu bino bavutuka bino bangunza bokota balabala na balabala lopango na lopango olelo bomituna te 100 ans na 100 ans oyo esengelaki bayindo bamiyebela mfumuki mbangu bapolitisien bamiyebela distraction oyo eza na mboka ekota bino te pekosa bino te. Ata balobi ba élection lobi ekobongisa mboka te. Eloko ekobongisa mboka ezali mentalité ya bato, raisonnement ya bato, misala ya bato. Kongo ekobonga soki biso bakongole tobongi. Afrique ezozela biso mundele bazoyebisa biso. Me bokeba sino bakoki kobotola biso bokonzi na biso. Or Afrique mobimba mpe monde ezozela biso Kongo. Bandeko banso baza komilengele mpona koya campagne ya côté ya bayindo to se préparer parce que destruction ya Europe ezali pona mikolo ezoya bambulo ezoya Europe ekolimwa bakobetama ya somo na ebandeli kuna batindaka na mai turo yo moto wana ekopelaka basali babombi ya minene babombi na se ya mabele bongo me babombi wana bareyo laser esalaki na zi ntango ekobeka ekokota te tikuna esika babombi yango ntango ekoexplose lawa na Afrique to esika na bango me ntango bango bakokufa bino boza kose prepare na nini donc bolongola nanu batelemisaki bakoka balobisaki bababa bateyaki baingo bolongwa na pongi
bayindo bozonga na bokoko, bayindo bino nde bato bokosala mokili ya bayindo. Bobanda kolinga boyindo na bino. Tala ndeko none esika azali. Tala ndeko na yo. Owana likabo oyo eza na moninga eza ya yo. Oyo ezangi yo ekozala epai na Koponi azaki likabo batata mokeli po asalelaka biso basapatu. Asalaka sapatu na ye toko ya biso basi. Eske aza mosali ya Nzambe te abikisaka biso na basende na bamabaku? Balondoke! Tata moko ayebi nzete esilisaka kibeka. Eske aza mosali ya Nzambe te po banda kobikisa bibeka? Menize azosalela biso bakiti po tovandelaka soki tolembi. Eske aza mosali ya Nzambe te po asalela biso kiti? To moto nyonso aza na likabo na ye aza mosali ya bongo. Alors, soki aza mosali ya Nzambe, seke molimo Nzambe eza na kati. Tala lisusu ndeko. Balondoke! Nde wana mfumuki mbango alobi bomoni bino bongo te mundela fuka melinga. Alobi bino bana na nga bosane sikoyo mpo na ngai ni. Tenga na bande nano, bokoki na lokumu solo. Mfumuki mbango bokoki na lokumu solo. Mfumuki mbango bokoki na lokumu solo. Matondo mingi. Nde apesi biso mitindo tokenda toteyela ebana na bongo ye atondisela biso bomengo nyonso oyo bango bazali na yango. Alors bisika nyonso ende tokende kolakisa bayindo foto oyo mundela afukameli mfumuki mbango. Bongo yo olobi nini? Soki mundele kolo kokimisa bato idolatrie ye moko nano afukameli mfumuki mbango. Bongo yo moyindo kolo na ye olobi matoi ya koyo balongoke osakotika bino te ozala na est, ozala na west, ozala na nord, ozala na sud, ozala likolo, ozala na se, ozala liboso, ozala na sima, ozala na kati, ozala na wat. Ingeta maboko makasi mpona kumbana. Matondo. Sika ya sika. Mfumuki mbango tangu babotami epai ya Nengwa Lwezi na tata Kuyela. Bongo. Nengwa Lwezi awumelaki te akei azongi mokili ya molimo. Mutu akobokola mfumuki mbango Nengwa Kinzengo bongele meso yenge abokoli mfumuki mbango. Kasi mindele oyo tango bakangi mfumuki mbango bakangi lisusu Koko Kinzengo batindi ye na boloko na boma kuna na mboma azongela kuna kasi na contentieux tokotuna bango bokangelaka ye eloko nini asalaka nini yango na bandeko ya eglise kimbangiste bandeko na biso
boke kosala réhabilitation ya Mfumukimbangu botiki réhabilitation ya Ndengwa Kinzembo na bayebakangamaka na Mfumukimbangu mpona meme bana lefo bazala réhabilité bato baso o banyokomi pepo likambo te eza mission na bango te eza mission baconcerné kasi lokola lelo eza ebandeli Mfumukimbangu alobi ingeta soki bozongisi histoire na ebandeli fo bomona mpe bilembo ya ebandeli ya nde wana lelo na kilongo toyambi libota ya Kinzembo tata yaka libota ya koko Kinzembo ingeta koko Kinzembo bongele meso ingeta bango wana babotama ya koko o batekolo na kati ya koko Kinzembo bango wana bayaki lelo esika tozali kokusa misala ya Mfumukimbangu tokotika Ndengwa Kinzembo oyo azala kolesa Mfumukimbangu naye oyo mpe azalaki kolakisa ye malamu Kisingombe naye tisuka nango kutu mundela alobi te ye kutu mutu asimbaki mabomba mi mosusu ya Mfumukimbangu badongo te bongo soki tata na biso aya azali Ndengwa Kinzembo te maboko akozwa yango te est disponible. Papa Kusunzala Panda Nangola, chef spirituel de l'église de Gouvamu, est retenu par les jurys du groupe de presse Monde des Affaires comme étant les meilleurs défenseurs des cultures et des civilisations des peuples des races noires. Fait à Kinshasa le 4 janvier 2021. Nos sincères félicitations. bapemele bazelaki bamona yo mokola lobi mokwalisi oyo mikati parce que soki tolobi ete bato bakozelaki bizaki ya lobi bato bayaki bakoyoka yo mais omonani te yo mpona talisi ete papa mosusu aza kocontinue koévolue na ndenge na ye pendant ke na kamba kasi babotola okamba otiaka makolo te kamba bakoki kobotola biso yango te kamba eza mpona bayindo banso tokolikia biso toza kosala mosala kutu tosengaka na bandeko ya église kimbangiste bayebaka malamu ete ntango bango baza kolinga kokomisa kamba propriété privé ya bango ya libota nde esika bazosala mbeba makasi ntango baza kolinga ata ndenge bacelebre 100 ans ya église basali mpe mbeba kopamba te soki bango bacelebre 100 ans ya église elingi koloba protestant mpe awa oya kocelebre mpe bambula na ye akota bakatholike mpe lokola ngomobo nzoka tozali na likambo ya 100 ans ya message ya sango ya Mfumukimbangu yango église kimbangiste bango babotami le 24 décembre 59 mokolo oyo bango bazwi personnalité juridique soki batiaki ata na 58 ntango bangunza bazalaki kosangana na kintwaki wana tondi mais soki totuni bango Mfumukimbangu pendant 30 ans na boloko est-ce que Mfumukimbangu ntango atelemi akeli église eza ecclésia eza christianisme Mfumukimbangu atelemi na sango message aye kobikisa bayindo mpona nini 100 ans après église kimbangiste fa continue koloba ete Mfumukimbangu aza mwana mosala
quelque part batindaka ye na mobikisi mosusu ya bamindele 100 ans. Alors que photo wana bozomona photo wana bakangaki yango na kati ya lopango ya centre kimbangiste photo oyo mondele azofuka oyo mondele afukameli photo ya mfumu kimbangu eza na kati ya centre bakangelango na mwasi yo photo oyo na kati ya centre kimbangiste. Kire Jean-Marie Vanel oyo apesi message oyo bokotanga na kati awa alobeli yango bandeko ya église kimbangiste na mariage ya mama Kamampasiko na Bruxelles. Esika wapi bango moko bakimbangiste bareprendre yango na livre na bango Le Soleil apparaîtra. Mundele wana azoyebisa bango Fumu Kimbangu n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Tant que vous allez le méconnaître, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Comment n'église de l'église qui m'a dit que c'est message wana te bayebisa ngo bayino po Fumu Kimbangu ye moko na mbangasa na lobi na yaka po na kobikisa bayino. Même le jugement na ye il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Pour la ligne d'église qui m'a dit des formations, des déviations, oyo mindele bazola ki papa de ngene na papa qui se recueille la kena bango na colonie scolaire kuna na boma. Bakei kuna basali bango lavage à cerveau, ba dévier, ba déformer vérité. Pour ce que baya monsieur Pétion va au l'église, va accorder la part de la personnalité civile de cette année. Donc, nous allons être sérieux, Kamba, et ça la macasse et ceux qui vont continuer à maintenir Kamba le pôle et le privé. Il y a du Bota, Baboyi, Ezala, Esika, il y a Bozindo, il y a Baïndo. Bayebaka elembo wane kolongwa na Kamba ekokende mabele mosusu. Alors Kamba ekotikala lokola Jérusalem na Israël ndenge etikala lelo bokonzi oyo Yesu ayaka na yango elongwe na Jérusalem ekei na Rome. Donc Kamba ezo riske eloko wana nalobi yango awa tuva mpo bayoka na émission na bino na télé 50 mpo bayeba ete plus que va continuer à la propriété privée de l'Ibota. Puis il y a elle, moko. Puis il y a elle, monsieur, ce côté. Bisoté, tata mokeli mukaza décidé. Biso to ko ba teke to ko tinda siège pas de terre. Ba monde ba ye bango. Ba fongola Kamba parce que Kamba eza ko na ba to base. Alors le autre monde ça dit si ba to le autre monde ba to bateli de na ngomba. Message du lelo memela ki bande ko mo ki mo ko la dona poka lelo o ete bazela ki amo le 6 mais yo sali amo le 7 message ko le memeli ba yi mutali ezali ba yi le base va reconnaître que bango pe bazana bango mobile ici tata mokeli akanisela ki biso ko ayebi biso yango atindela ki biso fuki bangu biso ba yi to dimela sango ya fuki bangu to kota na kata bo zine bo yi fuki bangu ko ba le base tolika toko mapeko kela politique na biso et dépendre de la religion na biso tozala na religion ya Fumu Kimbangu politique oyo ndimela ka religion ya Fumu Kimbangu science oyo ndimela ka religion ya Fumu Kimbangu ko bayindo pe basala na ngolo ka ko kamso mokili ko mba bayindo bandima mapeba banga bana balokoso mosusu ko biso de ba na bongo bayeba tango mindele mandoke lidebeka na kati na bango basala makasi mpo bayindo bamezela précaution mpe nazokontinue nasenga sango napesa sango epai ya bandeko ya monkoto tolingaka tokutana na bino mpo tosolola masolo etali Fumu Kimbangu mpo kokabwana na bino na bandeko ya centre ezali spirituel eza makambo ya molimo bino bandeko ya centre bana ya papadi ya Lubanga bandeko ya Monkoto bana ya papadi ya Ngenda na papadi Solokele papadi Solokele na papadi ya Ngenda bango wana nde bakendaka boloko bamosusu boyebaka te
na colonie scolaire kuna na Goma. Donc bakendeki sous haute surveillance ya bamindele bakeko travailler bango. Donc ceux qui balero papa nyangenda bamelaka communion, papa nyangenda batangaki na catholicisme, ezali volonté na bango te, ezali volonté ya ba jésuite, décision ya ba colonisateur. Alors makambo les ana tire to vandela ngo. Ceux qui lelo mama mwilo nyokomaki, eza makambo to vandela to sololaka. Siko bino moza komona pumukusu monguna, vuva monguna, siko vutu kelingera babozo nganisina bozo monguna. Siko mindele bazongisi mafara. Wana kivutuka te. Babandi kozongisa sikoyo biloko na biso bazwaki. Na pende basi azongisi ndambo na Nigeria basi azongisi. Et puis mundela zolo batanke boko mekoneke kumubambu bokubika te. Congo. Osengi na président de la République. Mettez nos bosengeli na ba parlementaire pour va voter mokolo wana. Mbamba. Pour ma développement sur ma yaka, pour ma parlement de Gabé Gaboy. Vous avez unique. Oyo, vous parlez à 2021, beaucoup de chance en 2021. Vous mettez la mosquée. Et ça parmi ma point et côté, ils ont voté. Congo Oyo. Matondo bande ko balandi bo utibongo kolanda to kotia lisusu commentaire te. Wane zalaki bongo. Bosangani oto sangiseli bino na bokuse maye malekaki mokolo moi mercredi 7 avril 2021 100 ans après yonde komoindo yo homme politique yo homme religieux yo homme de science olobini 100 ans après sima ya matea ni songiadie ben topela bino ba médecin bino ba homme religieux botika kokanga batata basi bandoki te une maladie c'est scientifique bino ba homme politique bino élite intellectuelle bino moko bokotangisa ba médecin ba bimi ba médecin qualifié moko lingata beta yo to moko lingate atia yo soko perfusion soko ki lolemo mokusa bakenda ko kwanza na Suisse qui loquet au passé, bakenda nango na France. Traitement na bino libanda ya mboka. Est-ce que vous comprenez qu'il tina ya fumu kimba? Et mon iliso e koto boloko liso. Bolanda ki biso lolenge longo bani bopesi matondo na tata. Futila mayunga basaki kuna na sima ya matalatala eteni ya régie finale pe bongo montage simba maki nandeko ngala nzumbu 9 linéaire biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo